Mais quelque part, moi, si on lelo a comme déjà la vie, parce qu'il y a une minute, si tu as un mobile, ne peut pas faire la effort pour la comme la Grèce, comme la Turquie, mais lelo a ma réputation n'est assez. C'est comme si ils ont regretté le roman. Karine a un pouvoir, mon côté, à sa vie à Moutou. Ceux qui ont le bango, alors bango n'a sens ni. Tu as habité, au Congo pour ça lelo, mais lobby dans ma groupe est belé. Aïeba, ba me maka buzzé. Après via internet aux anafi moussous. Comment na Cynthia Wadel koloba que Karine Mokonza bebisa vie na ye. Yo muto zalaka na bango. Karine a bebisi via Cynthia Wadel. Attends tu as venu en danger. Attends tu as venu en danger. Makamwa Cynthia beta ma trop pour ton information. Ya ma beba tu baloba trop pour na Cynthia Wadel ngape sala nga bien tu. Mais Cynthia Wadel a tika ko za la manipuler na bato ba tina kende loba. Ata lobeli a lobby Karine 1000 fois. Bonjour, na abonné sur Chalvi TV. Très à l'aise de vous retrouver une fois encore en émission na Binoka Nenes Raminoto Panzango. Vraiment toi capone panza, vraiment toi vraiment pour yoka. Ba vérité nyonso o vraiment ezaka na terrain toi kana ngokaka po toi biso to sali la rabino musala ka Nenes Rabino ngai ya bino Jess Tumba autrement dit Benzema de la presse. Nazaka toujours ka wana pona ko memela bino ba sango nyonso o ebota ma yo toi kaka awa pona ko bimse bino ba vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Babi Didier Mobala Zanga moi si. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à Titi. Je dis bonjour à toi Titi, je dis bonjour à chez la Vita. Babi maman sociale, moi soit l'équipe bangoni so etalika biso o asali zuwa sa mokili na kanene sa kabino na émission na biso lelo to yambela bino petit titan bino mo boyebi mo panze mo lobeli ye vraiment abanga ngate vraiment lo ba vérité po wana kaka ye pa na ba vérité bima lokuté les kate kanene sa bino. Bonjour petit titan. Bonjour Benzema, bonne guérison à toi. Bonjour na bandeko tout bazola na biso na Chelvit télévision. Bonjour na Jolili Atala mon papa. Bonjour na Yemoko Amigo Ngombo célèbre mokonza cette commune na pesi mbote mon papa lisusu na bosanité bato tout bolinga rapegi titan boza ebele ma grande sœur chérie Odette Muziki Rita Lumana na Paris Miake Kamba Chuffe Noir babi Miake Kamba Chimene Longa Laetitia Chaumba bana tout ya poto vraiment ne bo souhaiter joyeux anniversaire. Na pesi un grand merci donc lelo naza face à Benzema pour na panzara ba vérité ndenge zala quoi. OK. Tu t'entends mona ki to le kate to ko tamba mona ba news babi ba news eza makasi na terrain mikolo. Tu t'entends mona ki ndeko na biso ya théâtre ko violer journaliste. Et c'est la condamné la rokaino sangwala. D'abord eza habitude na bango bandeko tout bayebi habitude lelo même bino pe ba chroniqueuse même ba journaliste ya basi et comment par exemple soko keno ya mamutumo boye azosenga ba photo sexy azosenga keno bo bimanena avant ça ene ba émission ba biloko wana biso na presse tozo déplorer yango ponanga je peux pas être pour mais c'est fâché oh il y a ça qui a on est azo buka lelo mais à face à justice il faut se justifier na ba action à ça qui ne connaît pas moi aussi parce que moi j'ai bien suivi sœur Nabiso wana makamwazo loba aza innocente peu en plus aza émotionné parce que mutunyo sako ndi maté a étalé vie na eka bo na télévision batu mususu bazali ko loba oh non boyete ndeko moi ça sale pas si lelo aza na zemi aza na mokumba mwana nazanga tata mais ndeko Nabiso a ko reconnaître loko moko parce qu'il a qui violé quelque part na moto azaki patron na ye jour ibane ko ça la scène na bango donc tango a lobby vérité pour nga na ko sepela nango te ne ko fâché il faut aloba vérité ou bien ndeko na biso fâché azala o baloba ke non asa la prison na ba acte ya sali na moi parce que ça violence faite à la femme moi ça va être moins fragilisé comment yoko ko zo moi si boza moi si na yo te ozuka rapona asala ke pa na yo azala na yo obimi na ka boye pamba ozomona kende ko moi sitanga zai koloba eza affaire oyo lelo batu bazali kotalela yango po biso ba congolais to koma mona ka nyoso na légèreté non te to ko lexa yango te tant muto sali mabe il faut au futa oyo salaki donc ndeko fâché pona ngai il faut ba traduire en justice nenga déjà dans la parquet luko memaye akene makala babwa ka ba condamner condamné mais fâché zo wanga na abikutu ba preuve bimi la fille elle akisa kiti fâché bando yebisa ya longola zemi est-ce que ce que zakine de quoi fâché nga sepela atale ki ne mo ba longola zemi parce que la fille aussi pris beaucoup aboya ki na ekoko ya na lisumu wana aluka ki fâché ba solola mais fâché salika biso ba théâtre biso tutoye bana tozala na biso kutu ne lokote
mais so azolo babongo babi nul dessous de la loi. Donc loi ne mutu ekokata makambo oyo. Ceux qui fâché par exemple bazo bimisa ba voix wana rapona ba masqué nenge fi wana yene fâchane ko bana fi wana balongola zemi. Mais mutu nyo soteka ageza permis mutu nyo salongola zemi. D'abord tu que problème avortement surtout biso en Afrique eza eloko moko boza entre la vie et la mort. Moi ça batako ke kolongola zemi lelo a perdre vie na ye fâcha ko tika na continuer na ba azalane na basi na nenge ba mesana na kindumba na bango. Donc pona ngai tozaka na besoin que to sauver d'abord la fille oyo lelo aza victime, il y a viol, il y a monsieur fâché. Fâché nenge absalaki acte wana yebaki ke likama pe koyeko ya yango likama ye likama ezali ya mokumba. Mokumba onde kwa zui yango aza rubanga ayebi déjà que concerné à mokumba eza fâché. Fâché faut assumer ba responsabilité na ye ou bien soko assumer ba responsabilité na été à kosamba na l'état pour ani asalaki acte wana. Donc c'est un peu ça. Ok, maman, je dis bonjour à toi, Naomi Bekang, porte-monnaie magique, il y a Misaka Béro, je dis bonjour à toi, place aux Ali. Fâché to kota maman, to moni ba charge. Moi, on a vraiment sombi moutou, qu'est-ce qu'on a ndeni? Ah, nga zalanga je la moutouté parce que maman nga na sala, ba be faut ba sala, nga tamola pe na moutouka déjà donc nada déjà moutou mais déjà ba dit que biso nga jamais na ko boya bozua moutou. Donc so moninga zuwe moninga bali sepela et c'est ça nga plaisir parce que ndeko na biso muna a salipe musala mingi makasi lelo fidélité na ye na chaîne oya bane ko sala Congo France ba pesi mutuka non pour moi eza le moment nazo mona ma bete bravo 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 à mon ami donc courage kaka biso pe tozo lenda pe ka na musala ndenge zalaka ki nzambe pe opesa biso pe ka ba bénéfice na biso donc on a pesi félicitations ndenge azu mutuka e ba pe ka ki tante ndenge azu mutuka comme ne mobulu te basikili kilité ay ba pe ka ko conserver vie na ye nzamba sungaye azala bien à continuer toujours dans l'ambition et la vision. Le lot vraiment trop lingato et vraiment na équipe nationale yoza kana na katwan. Nazara membre influent peu en plus dans qui secrétaire directeur administratif. Mambo tu etengi marambo ya ko kanga ya ko koma ya ko kotsa ba lettre ngam na ki chargé pe na ki membre influent na ki bato ton ba itan na yé équipe nationale parce que na équipe nationale ba te belé ba dol ko ba kota mais ba kota te. Nga siko ke bata poto ba lobela ngai tant na ko kende ici na ko ya Kinshasa na ki ba refula yo te na na objectif na me ma Karine a kende ici pour na kende Paris na sa Karine faut kota ba gel na sama kolo donc normalement faut longwa mboka o il faut longwa mboka panzaka bango nga panza bango te nga na bisa ka tende ko mona minute chance zo sourire pas na yo na minute oza fi oza na succès lingo profiter un jour succès aussi là donc on appelle ça comme moi Karine Mayele Karine pe azaki fi moi azaki ça Gelo Karine Mokonzi a se retrouver donc yeba on a quatre équipe nationale na yi parmi bato ba ki opéser wana ku de yeba ni déjà mokili mobimba pegi titan le leso mona ke na zo succès makasi parce que émission celle na ngai bo jamais on a 2-3 personnes ba tanga ko mona na commentaire na parmi ba garçons influents au bazar chroniqueur au bazar na kata Kinshasa et ça la monté que non babi l'orgueil précède la chute nga za orgueil te le sala nga plaisir nebe non mona ba matika songo batu misusu ba yebanaka le pesa tourna biso to yebani dans la yebani na mutu nyoso atala internet mutu to atala internet a retourna te non ce garçon il vient d'où non abi déjà que Peggy Titan je suis passe partout naza vraiment polyvalent je parle de la politique quelle que soit l'actualité Mamoutou, on a na kati donc le foyer bango ke Peggy Titan zaki membre influent na kati équipe nationale. Ata Karine Mokonzi sikaza yebi. Peggy Titan na équipe nationale ba nani vraiment bazaka ba journaliste ni vraiment bazaka vraiment ba engagé na kati équipe nationale parce que zo bimsa moi mbutu moi mikolo. Non, ba journaliste parce que zaki d'abord groupe tant que équipe nationale zaki ba journaliste il y a internet. À cette époque là, bato bazaki ba journaliste au bané ko sala ba émission il y avait moi, Cynthia Wadol, Jaël Chaud, Karine Mokonzi, René Abiri. Bah on a sur batikali obi balé batraine ma corne janvier bah on bazaki le quoi ba garçon de course moi bazaki garçon de course à Karine ba meilleur le bazaka garçon de course parce que tant on a une carte équipe nationale bah ba représentant bazaki non ba journaliste à presse en ligne ah bazaki non ba journaliste à presse en ligne bah bazaki non oh bazaki man à succès tozaki ngai Karine Cynthia Wadol Lekechu na Jaël Chaud bah to bazaki na succès que moi que na bisu na ba no finga to ba succès même na ba benga ngoni na ba chaîne na bango YouTube na ba chaîne na bango ba ne ko sala mama ma ga sala émission suna ki ngani na artiste musicien na comédie pesi makam mais ba bisu na ba zala no ba journaliste te mais biso ba tozali na succès wana donc bato bazaki ba engagé zaki bato bazaki ba journaliste. OK beta somo lisolo Fivette yaka azaka pe na kati équipe nationale bien bozwa ka été. Non Fivette Mayamba azalaka na kati équipe nationale après
mais azala na kita équipe nationale ya ki camarade ya Jaël Show abane ko ya ko assister même pas comme un peu camarade à Karine et puis là tant tout ça anniversaire na biso tout ça anniversaire na biso Blandino Marie na pesi mbote nani na pesi pe mbote na nani ngoto Polingoto kitoko petai bah il a sur t-shirt moi bah numéro 10 il m'a confirmé dans l'équipe nationale Vivette Mayamba tellement en en abisso c'était le jour où il peut aller dans la équipe nationale mais Vivette Mayamba a comment rappeler dans la équipe nationale après mais tant que bandaka na équipe nationale tant que bandaka bato bandé ko peso na tangi lo ba kombo l'air au vanda ki na bango vu que ko vanda pe na basi ezalaka vraiment facilité ko vanda na basi poto yebi ke biso basi ba problème ezanga témoin ba biloko mike mike to zala nanga wana ezaka naturel mais comment na ndeko na yo Jaël pardon Cynthia Wadal excusez-moi bonjour je dis bonjour à toi Jaël comment na Cynthia Wadal koloba que Karine Mokonza bebi sa vie na ye yo muto zalaka na bango mais tamboli na bango banda comment on deni d'abord bon bazaka na ba vie privée na bango moi je suis un homme je vais pas m'occuper marambo ya bana basi badaki na ba kati na bango bana ko beta ba intimité na bango na kata équipe nationale nous on parle pas de l'intimité non ba ki pire te zaika que non boebo sangani c'était la famille to sali musa na biso par rapport à image na biso na presse en ligne parce que eza celle bah oui on groupe où pesa makamuti le to mona ba Kardashian ba salama et pesa te mais le pesa rap mais makamudaki équipe nationale et par rapport à intimité na bango makam na bango ba cop na bango nga na eba yango te biso to baneka to sangani nga za ipe pire Jaël na gi pire Cynthia na gi pire Karine nga ba fi nyonso ba na kata équipe nationale ba no na nga za préféré na ra chouchou équipe nationale na ra malora chouchou équipe nationale parce que bato bana ko linga mingi ko approcher nga parce que na za na ba ambition na ba vision na za ki mutu moko boye en plus ya moment ba benga nga ba pesa nga kombo journaliste intelligent parce que na za na makambu ya bien na bana ko sauver ba na makambu belé Marie ba bana ko finga bon mettanga na kota équipe nationale moi makambu mabe wana e dozaka na ndako refléter image à malamu na internet donc makambu na bango kota mona na bango nga vraiment on a soki gel bazana ba Karine ba benga na noza te nga sozo zana bango c'est que dans l'équipe nationale bien na palais a bengi singa na ndako za vraiment na makambu na bango te donc makambu na bango d'abord na zonga na makambu ebisinga ke Karine a BBC via Cynthia Wadal. Cynthia Wadal abi Karine Mokonzi muta BBC vie na ye. Dans tout le bango Cynthia Wadal lelo azo italien de vie privée na miso bato. C'est que azaka na loko mona katsa mutema na regretaka. Parce que lelo sne yo za mwasi boy na zangi na ndimite ko zangi mobali. Soko moni ke moninga na mwasi. Ailo likamo ya mabe. Il faut en a deux choses dans mon na za oui na non. So za na ngote peut-être oza manipuler. Tout le bango ke yenenga zo ba ke non ba pesa e cop eloko moko boye yango ne mutu lelo Cynthia Wadal aza sœur na ngana lingake mingi mais azo cha vini en danger azo cha vini en danger nyonso batika la nzambe parce que lelo Karine Mokonzi pe ana ba laki na pe na ba problème na interne problème a mutu ka ye moko ne muta bongsango mutu ka ne muta maître ya vie na ye mais lelo na otala ndeko na biso Cynthia Wadal ya koloba ki Karine a pesa ba cop est-ce que quelque part et ça pour la bonne réputation ou bien pour la mauvaise réputation makamwa Cynthia betama trop pour ton information ya mabe bato baloba trop pour na Cynthia Wadal nga pesa nga bien te mais Cynthia Wadal atika ko za manipuler na bato ba tina kende loba ata lobeli a lobby Karine 1000 fois et au changer na ngote to ka seko tika meto moni le kongo zongi oui et ça ba Marie-Laure baza ba sœur moko boye ba oyeba te mais ya yeba ki ko za jamais manipuler pas bato à cause n'a jamais manipulé. Tant de gens tout le monde, tout ce qu'on a dans ciment, il solo que non, Karine a payé un backup. Moi, moi, si par exemple, les cop ni à gros sala, tu as vu cop ming et la bassi sur internet, parce que la cop bata poto, soit babeng même rappé. Il y a plusieurs fois, babeng rappé qui n'a rien à sous, baromo n'a Benzema, bon, c'est pas la Benzema. Non, il y a pas, tu as sous pire, vient à Benzema, yandeni, vient à mon bois, c'est pas là nao. Cop yangwana na sens wana oyo. Oh nana kei mais quelque part moi sur lelo a comme déjà na vie na parce que na bi que na minute Cynthia Wadal a na mobile na mobile ne peut o asala mo ba effort pour na comme ba Grèce comme ba Turquie wana mais lelo azo bamba réputation na c'est comme si ils ont regretté le romobé Karine a na pouvoir mon côté obé sa vie à mutu ceux qui azo le bango a le bango na sens ni ou bien soit Karine a pesa mutu mo ya mabe Moutouana babimane peut-être Moutouana azo tikele loko mabe yango regrettati le aya dénoncer bon mais kabanaka ko lobaka botol quoi to ba vérité parce que tant ozo bomba na mutema ou bien soit ta bengi Karine
abisi Karine atala boye na temps boye. Parce que là na comprendre raté tout le monde est comme Karine a commandé chanteuse. Nga na kokota te cuisine interne makambo ya Karine na Cynthia. Baba camarade, babi neni babanda, babi makambo na bango ne babanda mengai nazolinga kana sauver réputation ya Jaël et ya nani ya Cynthia Wadol. Ezo sala mabe Cynthia Wadol na botité na balité ana fleur d'âge. Tu habite okoki kobungisa lelo mais lobby ndamba ko peso ya ebele. Ayeba. Ba me maka buste. Après via internet aux anafi mususu. Internet poko kina otiki na ope komo sala ma mususu. Cynthia Wadol, tu es ma sœur. Vraiment réfléchis avant ba acte aux sala. Ok, comprenez que tu as un petit temps, le barca vérité, pour mon inenge zalaka, pour sentir que muto vraiment zalena bango, aboyo kende gauche à droite, après sinon conseil, yoye ba que oni nozo sala, les loto mona mais lobby na biso to ebité, hein, bon mec un peu kozonga sima. Oui, ma beza la nangola to tambola na baninga ma beza kama il faut yeba ma beni no kangela kanda kangela muninga kanda na motema, il faut d'abord koyeba déjà. Nese koya on t'a tambola na vie photo yeba komi batela. Tomi yeba peto zalaka to sala makamba avec conscience. Lelo ba jeune fille à lelo pour na peso ko peso peka conseil direct ba yeba rati. A cause azana mobali mais argent di mama engagement mso azo yeba lelo makambo état d'âme ou bien ko yeba état de santé ya mutu. Eza eloko moko boye, eza eloko moko landaka mutu pona mbongo tie. Olinka obima na mutu ana mais obi o mutu ana tikeli yote. Donc on a peska conseil o azana mato yoka o azana mato moni mbongo et apporter à l'angle le côté bon et aussi la thèse belé si là donc bande on ngai to yé bandenge ni akotambola na vie c'est lokomo très important. Ok, comprenez ce un appétit je dis encore bonjour à toi Mbabiri to moti moi sa taille hein. Je dis bonjour à toi tozoko baka maman na likambo to vendre ka petit titan samedi to tarabe na ba 21h et inzo babouaki nini babouaki nini baboki totala boye ba publier notre pasteur Mukuna oya seka komona kosambisa ebongo papa azana bana kosambisa ebongo ça kono ndeni la komona vidéo pasteur Mukuna basambisi ete eza ba oya sema ki yango abuki pasteur Mukuna bino bozo comprendre te soki ezalaki du montage mami Chibola auti wapi yo mo mpesa réponse mami Chibola auti wapi parce que ezalaki montage plein nga zalate Mami Chibola a lobby makambo nyonso ndenge ezalaki pasteur Mukuna lelo eza d'une te que pasteur Mukuna azalaka pasteur azalaka pasteur pour na abus sexuel pasteur Mukuna tango moni mami Chibola leki ya mami Chibola ozomona que pasteur Mukuna toboite éveil patriotique c'est quelque chose biso nyonso tozo bundelango pour na changement ya mboka na biso mais tala yo moko ba pasteur ya mboka na biso est-ce ba exemplaire pasteur mobimba lingi ka boudin yaba lobi soko linga bière ba ozo peka na bière passer Mukuna tema zaki prudente ba jouer peka na bunyat ça jeu ba triquer to boy o ba montage passer batu ba okamba ba montage passer Mukuna ana mai na makila lokola nga passer Mukuna pe akoza pe na posa nzoto lokola ngai ya teke na passer Mukuna il est pas sain ada sainté tout peut arriver et comme lié zo la sape que za ndenge na ya tambolaka eza ndenge na ye ndenge tambolaka ba passer lelo balingi sexualité na kosa ote parce que so zaki montage makamu soit disons le maman FCC atona maman FCCT tona makambo tozo lobela par rapport ya bisexuel ya mwasi ya prophète ya ACK ou akufa prophète Ganja pour na livrer parcelleur yo salina mwasi batu 4 fois mwasi wana tamaza sage za mayele aki prudente que passer Mukuna abomba ba vidéo tango yo koma na makambu oyo FCC ndenge azo sala éveil patriotique to boité c'est bien mais aza mutaliboso te ayeba ke yali na Kabila tamba rosinchi manga bakufa ba matunguli azaka na Kabila to boité le lor ça musala bien éveil patriotique mais na makambo tozolo ba Mukuna il est concerné na affaire Mami Chibola oyo yé akenda ko sala abus sexuel na mwasi ya batu ya prophète nao même ata biso lelo tokoki ko juger te mais nzambe un jour passer Mukuna ozala juger parce qu'on a comprendre te batu bozo linga ke no bino ba combattant te to tala ndenga faire parce que mami wana pe azana famille ape na bandeko na ye parce que bino est-ce que soki bandeko na bino mwasi un pasteur un évêque asali likambo boye bino bo sepela nango parce que bango ne baza bon faut bazala ba exemple à suivre le ba passer ba komi ndenge moko na ba païen passer a yebi nyonso
ayebi neni babeta magoda ayebi neni bamelaka londokas ayebi neni ayebi na mutu rouge azana oui azana basi libanda par-ci par-là bazana bango moko nanu bapassa ba homme infidèle mukuna combien de fois il a divorcé yebisanga moi ça mukuna mibale mais alobaka yango alobi si je fais ça je trompe mukuna parce que je sais ce que je fais mukuna za dinte bandeko na ngana mama nzambe basala yango jete so okoki te komeka te mpona mokolo nzambe akobimiso na poasa okosamba lokola mbongo kala eloko ezobomba mukuna mukie ezaka makambo éveil patriotique parce que mpona azobundisa moto oyo tolingaka te. Ok, comment on a que Aleki na bosolo na politique à lobby histoire na eto zongo le quoi histoire bana benga ngoni excusez-moi pas na kanate ba histoire na eto zongo le quoi ya Noé. Ah et vous allez bien ce que la histoire à Noé mais toi mais maintenant on a vie privée na yé et tamoli na yé ezaki bien te biso zaka na vidéo toaka na vidéo tozaka na vidéo atika distraire biso parce que les non na minute yo président Joseph Kabila za sénateur à vie yem tacha été président Joseph Kabila lelo ba lo bago ba benge père de démocratie a changé ngoti lelo biso to kozela ya comme ça biso na suka mais na makambo etali vie privée na ye conduite na ye vers l'église ezande image oyo tozomona na réseaux sociaux ya ndenge asali ya bisexuel et pas ndeko na biso Mami Chibola wazaki mwasi ya prophète na ye prophète Ganja nde tozolobela makambo éveil patriotique toboya yango te biso toza ba patriote na combat oyo évêque Mukuna za na yango aye na lignée ya ba Daniel Chafou aye na ba lignée ya ba papa Martin Fayulu toyebi ke na chaque pays opposant, il faut être libre d'expression. Moi, en tant qu'un patriote, mais la Minito a mélangé beaucoup de choses à la fois. Parce que la Minito, l'évêque Mukuna a la politique, l'évêque Mukuna, il est à l'église, l'évêque Mukuna a la football. Tous les bâtis trop kabolaye, wapi. Mais la Minito, makambu ya vidéo, automoni plaignante abimi. To minito sikona o matana minito bat bakangi munoko parce que na minito bat baye ko mona mami to mona mami akena kiti ko déposer plainte na justice tozo zela akene ko se présenter to ko yeba ne mama Moïse mbi to mona ki on est lien ne na minito sikoza ezana makama musuni ezana mamba spiritualité bato o bosambera na église a passer muku na minito ezana makama musuni pour passer muku na pas ko koya na bino bozolo ba di montage passer muku na ndazana nzoto a robot ana maina makila passer muku na pas versa lokola ngana yo Adam Moutout, a un sentiment nzoto. Et pourquoi pas Bobo Yango Moutou Kanda Koko était le Dieu tout-puissant. Oh, ya Koko était quoi jamais. Donc, moi, Jésus-Christ a botaté. Pour la Marambaboui. Le nom va passer polygame. Donc, tout le monde a passé mot à l'école, il y a 8 femmes. Alors, on a polygame, 23 enfants. Va passer comme une sexualité comme le roi à côté. Non! Jamais on a vu ça, va passer comme si le roi va manipuler bango. Au moins, moi, c'est pas passer à Msouyo, au bas de banana, moi, si on a bossé la carte 2 fois. Maintenant, passer à 15 fois. Et on a souka à 12 à passer. Non, non, non. Ce sont des choses à déplorer. Image à Moukouna. Le peuple congolais, tu as confirmé que ce n'est pas du montage. Parce qu'il y a un plaignant Aza Moupanzi. Ou Azalipe. Aza Mami Wana. Aza congolaise. Il faut payer à le droit. Mami totalement information mami akenaki tina na ministère de la justice masuba o ba lobela ki na bosolo na politique yango na troisième vidéo bimi to baka ke no makamuka ya mami ka zaka makamba FCC non tokoloba makambo maninga na mopanzi sango ngai na lobaka ngana landaka information à source. Naza ni contre ni pour Mukuna. Mais Mukuna lelo ayeba que il est pas d'une. Tu comprenais que toi na balabala. Aza d'une té na ba axe na ye. Langage à Mukuna ezara bien té. Est-ce que makambo passer espérance mbakada ko na piège? Ba passer na biso limisa pour na terme o andundu. Ba ngena passer o andundu. Passer walo. Il y a des gens, il y a des chrétiens les sont talika. Présence non, lui c'est un homme de Dieu. Même si on a talina ndenge na yoloba. Oh nan. Oh nan. Mukuna no maloba aloba. Mukuna mtaloba na kata église mobeti la Kabila maboko. Ozo mélanger politique, les loba te belé, il y a eu de martyrs bazo koufaka gratuitement à l'est du pays. Tout le monde a Mukuna était où pour dénoncer cela. Les lots c'est bien, mais tozo le la makambo tali mosu. Mukuna akweyaki te Mukuna salinko abimina mwasi ya prophète na pendant 4 fois pour na niveau parcellaire tout le bateau et la vérité
toloba te tokolobela mukuna tolobela lo bande ko na biso basi ozomona ndeko aza marié mais départ que na église ko ba na 16h 21h. C'est ça le sens. L'église est comme il a cause en captivité. D'abord vraie église est un motema na yo, mais tala lelo ndenge ba pasteur ndenge ba komi. Aux signes de la fin. Mukuna tolo bela no makama politique. Ah tala mukuna makama musuni. O tolo bela mukuna par rapport à la vidéo. Mukuna à commettre acte moko boy eza ya mabe. Il faut état de droit et l'andelaye. Ndeko na mami chibola koloba. Justice mto kata makambu. Botika ono boy parce que bandeko musu bazobenga ngai o boye soki ezalaki kende ko mukuna ezalaki montage plein nga abimate mais na minute wabi vérité ya malembe te ko ina escalier na minute mami chibola wana uti wapi mami chibola ye moko pe muto pe afundie to monaki na troisième vidéo tangu asubi apesi passer mukuna vidéo ana bando ke nango wa oh mais ya boye ki mo sabimate pona bazalaki bolumbu lokola Adam na Eve baki bolumbuti. Moi ça suba qui na chassé après si mobali batuna ki na bosolo na politique alobaki ngo pona nini alelaki akoti si mambo akabi alelaki pona Rossi Mukendi yeba aloba ba Rossi Mukendi yeba série Rossi Mukendi akufi ya zoloba na église ne ba betela président sortant maboko lelo ya yeba kite amatungulu batu bane ko kufa na les yeba ne ko lobango batikela batu ebele bazali ba nationaliste bazali bato bazali ebele o bazolobela pona changement mboka na biso mukuna za ye mokote yebi bato bazala na lite mboka o na misulu ba koma ba martyr nga za contre mukuna te nazoloba d'abord mukuna par rapport à makama mami mosuni o ya sali eza mosuni eza spirituel te eza physiquement eza acte ya poser il faut akende na l'état soka ko condamner soka ko zala na vainqueur to ko yebango mais yeba kene ko sambat ya afundi ndeko Joseph Kabila yeba ko kene ko sambat to ko yeba ten suko to ko tala sikoyo ya nani eza puissant ya nani eza puissant te neti ya ye vraiment na sûreté ndeko Kabila kata mboka o boyebi aza sénateur puis en plus bango na président actuel ba binge père de la démocratie ah on a quelque chose ça attaque au faire appel à pamba na justice parce que ndeko mukuna okoka aza na force ata communauté internationale wana babi ya moto soko sali comme faut se sentir au koki ya koki te babi soso asala likambo eloko aliaka eloko ekoki na mongongo na mais mukuna azo sala eza miso bato eza ka ke po bato ba mona yeka azo sala a plaisanter bato te asala makambo soki akokengo futa azo funa ndeko Joseph Kabila ya solo azala pena ba preuve na ye na maboko azala ba preuve na ye na maboko asimba ba preuve na maboko na minute azala na preuve te ana preuve moko tazo funda ndeko Joseph Kabila. Donc c'est un peu ça donc ndeko mukuna il faut azala juger par rapport à acte parce que plaignante na aza côté plaignante na ezali mami Chibola o azala ki moi si ya prophète Ganja. Ok, merci. On a bon monika ton petit titan malin betolingi to chuter na biso po botala kaka ah to elibino ka rien que la vérité à l'écouter les karaté biso to lo ba vérité bino bato ko sa bino motema pasi donc botika na onka bon kaka motema pasi neska petit titan conseil ni okoko pesa na ba journaliste o ba comment na mo bato ba ka non moni ba conseil bande on a biso bato d'abord ba connaître côté musique ou bien musique profit parce que un professionnel parce que biso na ifasik ne balaksa biso faut être une église au milieu du village. Journaliste un vrai journaliste à l'accès à partie prité. Un vrai journaliste à zawana pour communiquer pour informer pour la solution. Quand il s'agit de critique journaliste ça a permis pour la journaliste ça la critique mais na souka journaliste faut compromis moko boye o eza compromis à solution. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont dit que les 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 gens qui ont dit que moi kanyaka moi eloko boye moi msusu moi faveur moi na kozwa vous comprenez mais un vrai journaliste un leader d'opinion parce que biso peut être leader d'opinion doit être éducateur de masse jamais koko kota na ba facilité le bandeko ba osala bongo parce que ba lobi que politique a divisé pour mieux régner ba osala bongo pour na rara emema makambo ba échelon mais eza vraiment eloko moko boye eza eloko mo eza permis et surtout na journalisme et surtout même na chronique même na communication. Petit titan le loko mona remarque to ko sala bato bayebani
lokola kosala na bango émission bakomi osenga bambongo mpe misu mpe basenga bino mpe mitakala yo zolobaka bambongo okoza mutu mosusu ke nayebani benzema olingo oyamba ye mayebi so ke no soko oyebo mbongama nao na tatami apres bosali émission est ce que mpo na yo otake mwasi oyo yo omipesaka nzoto na valeur koye kosala ngo me bandeko no mpe misubu bakwea na bango mpe na bapiège wana ebele est ce que oyebi yango ebele bakwea na bapiège wana mais eza bien te bato bazosala bongo mpo na ngai nazomona c'est comme si eza bascience parce que moto azolinga nzoto mingi oza na mwasi kutu légitime oyo bato bayebi oyo akoki koservir yo à tout moment moza kaka na posa libanda eza milimo mabe tozosala mpasi komona ndenge baleader na biso bayebana na bato bayebana kofutisa bato bambongo mpona kosala na moto émission il faut futa mbongo biso mpe tozotika non c'est pas tout le monde parce que baartiste alokwa bajibe mpe na papa chéri ana temps osenga mbongo te ana besoin de artiste oyo bayebana makasi ba oyo bazoyebana yeba babese na internet ya mikolo bato internet yebi kaka to du jour te nzala te abike nyonso bayeboye mwa bavu mampa malonga baoloba te parce que bango nyonso nde eza bongo bazodétruire kaka jeunesse bazoloba babétise ole bazala na bosolo parce que nga epa na nga soki a eza a mais nakoloba a wana na kati ya sujet na likambo bato bazomona nakoloba yango te mpona kopresente bato donc bandeko bazosala bongo eza kaka kino moyen kaka ya koluka mbongo na bango parce que bayebi kaka kino koluka mbongo mais moto vraiment mipesaka valeur ayebi kaza homme célèbre akosenga journaliste mbongo te parce que ye kuta akolinga abe soki asali élément na journaliste ayebi ke ekokm soki kotambola bipai na bipai bato na bato bakuta peut-être na émission be na interview na ye c'est un peu ça. Ok, merci Petit Titon, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moi mabanga na bat balingaka yo. Napesi merci na Colochen Shelvit. Napesi merci aussi na mon papa Joe Lili Atal en chair et en os. Motema mama Hélène, ami Gongombo mokonzi ya cette commune. Donc napesi mbote pe na mon père spirituel Joe Lili Atal en chair et en os na zongeli pour ya papa na ngai maître Pile Japon Pile napesi be mbote azolekana napesi mbote na Odette Musique la femme forte de Paris grande sœur na ngai Rita Lomana Rita Lumana, un grand merci, un grand merci na Béa Elenge, moi sangola mo c'est bonne guérison à toi, napesi mbote na Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée, napesi mbote na bato ebele bolingaka ngai et surtout boza vraiment ebele Laetitia Chaumba, Chimeni Longa, Beni Amisi Alkalelo. Boza vraiment ebele bato bolingaka Peggy Titan napesi bino un grand merci bo continuer toujours à soutenir ngai merci na bino merci na ba chinois merci na ba maman autorité merci na tantine Julie napesi yo mbote Nadine Mukendi napesi mbote na tantine Bolingo boza ebele bato tout bokomelanga na Facebook napesi bino un grand merci Jenny Loda napesi mbote donc na bato tout bolingaka Peggy Titan merci Kenayo Benzema. Ok, merci Petit Titon, merci pour Yamba Kibiso Lolo Tozaki na Bondal. Et si kao vraiment toi que solo na Petit Titon, hein, boki ba vérité abimisi, waneza na encore la vérité. Merci beaucoup na caméraman nanga, hein, balobi vraiment merci à toi ya Didier, Mobalo Azanga, moi aussi je dis merci à Chichi, et je dis merci beaucoup, hein, Babi, merci beaucoup à toi, maman sociale, chez la Vita, je dis merci beaucoup à toi. Babizu nanga na ba copine nanga nyoso na linga bino mingi ngai ya bino Benzema de la presse, hein, ba fan nanga nyoso na linga bino mingi tozalaka toujours à pour saler la bino musala torozelaka toujours beau partager émission là pour monango abonnez-vous vraiment beau liker beau meka un peu ko diminuer ba message à mabe beau meka un peu ko diminuer ba commentaire ya mabe bon beau ça biso vraiment confiance pour tozaka to saler la bino kaka toujours musala ngana bino to kutene émission sikande kana isa ka bino YouTube eza poubelle te hein tozalaka pour ça musala biso bye.